nangwaka opika pende di eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka bo elengi bo asuka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki bo nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala bolandi ya journal ya peuple na peuple info lingala mbote na bino bisikani osu bozwa mitikati to fungola basangola biso pona kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki présenté na sommet extraordinaire ya EAC oyo esamaki kuna na Arusha na Tanzanie mokola vendredi 24 novembre oyo epai wapi balobelaki ba problématique sécuritaire na Est République démocratique du Congo bosengeli koyebake chef de l'état azalaki bongo représenté epai ya vice-premier ministre na charge ya défense Jean-Pierre Bemba pe vice-premier ministre na charge ya intégration régionale Antipas Mbusa nyamwisi badetelema oyo bokozwa yango na édition na biso ezali koya tokoba basangola biso pona kotalisa bino ndenge bana ya kitambo pe na ngambo na bango baponi Ruli Mapendo Esther oyo azali candidate na députation provinciale numéro na ezali bongo 16. Ruli Mapendo Esther oyo aye kopesa solution na ba problème ya Kintambo bana Kintambo tala ya bino molobeli yeyo Ruli Mapendo Esther bon voter ye azali bongo candidate député provincial numéro 16 pe na municipal numéro 49 la reine de Kintambo ba problème nyonso ya Kintambo oyo umelitango molai ezui solution grâce ya Ruli Mapendo Esther tala Kintambo ezali kaka na molobeli moko yeyo Ruli Mapendo Esther oyo azali bongo numéro 16 na députation provinciale pe numéro 49 na municipal yo ozali mwana Kintambo komikosa na yote kanga ba numéro oyo malamu numéro 16 na provincial pe numéro 49 na municipal tala mutoye na ba solution ya problème ya commune ya Kintambo yeyo mama bopeto Kintambo telema Ruli Mapendo Esther oyo azali bongo vrai natif ya commune ya Kintambo commune ya Kintambo yebi ya kitoko. Honorable Lebe Mupia asala ba œuvre ebele pona bana ya funa talatina aza kosenga na population nyonso ya funa ba pesa ye lisusu confiance aza bongo candidat na députation nationale na compte ya funa numéro 607 pe na provinciale na pona commune ya Kalamu numéro 117 Nathalie Kaila Domi Bende Longwanza. Na balecteur nanga nyonso afuna bo voter ngai honorable Lebe Mupia Florent Bibi Play nazala molobeli na bino na ba institution nyonso ya mboka numéro na ngai ezali 607 pour la députation nationale pe 117 pour la députation provinciale. Natondi bino botondi. Aza papa moko oyo abosa na kabatu te. Banda kene abosa na kate azonga. Adresse na ye ban. Donc aza mutu moko te akoyi ko kene. Abosa na kabiso ba mama ya ndimba boma te. Ezala diwa, ezala malade, ezala nini soka yokika mutu akufina ndimba boma. Papa Lebe abosa na kabiso te. Ngai na ko voter mutu mususu te. Bana ndimba boma ba voter Papa Lebe. Banda ba burgomestre nyonso kota kana banda lawa burgomestre moko alesa bato ya commune ndenge Papa Lebe alesa bato na commune ya Bandale te siko azana numéro 607 population Bandalunga bayo kanga bien boyebi honorable Lebe Mupia Flora bien azali mutu asali ba œuvre mingi na kata Bandalungwa awa commune oyo ezalaki polele tango ya koti atongi clôture tala kaka bakata bureau Lebe asali
oyo nyonso baide na ye aza moto moko atwa bavoi na bandalungu soki tolobi to bandotanga bolamu ya lebe toriske tolala nzela ya kolanda nde yango oyo numero 607 tobosana yango te na funa botia biso maboko biso tokosoutenir en tant que membre d'honneur et puis partenaire na biso papa ye basali biso bolamu mingi na kati ya komine ya bandali awa malewa nanga bonde aza bakutanga na osala so na kwei omona bato komini bale biloko ya ye afuti mambo akobengana na totika koyoka ngo nalela koti na moya lelo nzamba pa bololeka tofandi na ye plus de 45 ans awa na Kimbangu azosunga biso na makambo ebele o biso tokoki kobosana ata mokolo moko te papa oyo azosalela biso bapont oyo ezopermettre biso to traverser de l'autre bord okotala boye moyen koleka eza te mais papa asungi biso et puis papa oyo azopesela biso bana bamatériel didactique na baekole azokota na baekole par-ci par-là mpona kopesa bana bamatériel mpo bana biso bayeba kotanga bayeba kokoma papa oyo atikaka biso te tobengaka ye l'homme social aza toujours pene ya population na ye atiki population na ye ata mokolo moko te biso nyonso bamama chaque le 8 mars tolataka bilamba ya papa oyo tokobosanaka ye ata mokolo moko te mpo na bolamu na ye yango wana nazosenga na bino bamama bajeune ya funa ya Kimbangu bopesa papa oyo maboko numero na ye na national eza 607 na provincial eza 117 topesa ye maboko papa lebe papa lebe numéro 607 tovote papa lebe mupia molobela makala funa Candidate na présidentielle na ba élection le 20 décembre 2023 mwana mboka Marie-Josée Ifoku aza numéro 9 na course bolanda loyembo oyo ndenge basengi na bana nyonso ya RDC bavote. Combolisation combolisation Candidat à la députation nationale numéro 950 pour la circonscription électorale Yachangu na ba élection il y a le 20 décembre 2023. Nathalie Kalakapenda. Toute autorité vient de Dieu. Yabiso Yeyo Eric Mwamba. Changunde Mabele ya Femme. Utaka na Nzambe netolongi oya sepelisaka population yango yo ezosalema
yende maboko okonji eutaka na Nzambe na Nzambe nde tolongi tokolonga kaka esepelisaka population yango oyo ezosalema eza ya masapo te na nzela Erike Mwamba abanda bolamu na ye wuta kala yango na miso Erike Mwamba tala mabota esungami bana bazotanga c'est la magie hein? Oui wapilite ya kanda nasalia wa Colbert à YouTube yanga numero yango ebongo ya bino nande natikala nsima mpona zwa 0 numero nange ezali 950 na kovote ADG Erike Mwamba ya biso ya ntango ya ntongo oya kotelemela numero 950 faso na kopakolela ye akolapa ana changu banyokwami jili masina banyokwami nzamba yokeli biso mawa atindi depite monene na kombo ya Erike Mwamba biso nyonso tovote tele maluku tovote tokonyokama lisusu te wana eza ya solo boya 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 ya solo wana eza ya solo kozanga koyeba topesa bapaya konfiance baya bazuwa bakenda bapesa biso mokongo Nzambe asungi apesi biso Erike Mwamba topesa ye maboko tokozonga lizozo nsima te boya 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 bana sele bana kimbasenge jili basina sele malukuto ya sangu mabele ya fem changu eponi ya biso nani sele maluku toponyo ya biso nani imba teke totika lisima te ya biso yeyo Bâtissons notre nation sur les vraies valeurs car ce que nous posons comme acte aujourd'hui aura un impact sur les générations futures. Bavol ya Kinshasa, Gemena Kinshasa, ici et Bandaki à travers Airbus A320, premier vol et Salemaki Kitoko Kula na aéroport ya Gemena. 15h05
A50 nde ezalaki air oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po basaluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo babundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication qui ont mis en conformité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pona ko rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pona premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pona chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier. On va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée du Sud-Ouest. Choya kitoko pona bana kalamu ezali bongo professeur Dan Kuba oyo azali bongo candidat na députation provinciale numéro 1 ezali bongo 193 Nathalie Kaila Kapenda apesi bino ba détail. Na bino nyonso ya commune ya Kalamu bolingi emploi pe transformation na commune na bino oyo ya Kalamu ya bino yeyo numéro 193 pour la députation provinciale ya commune ya Kalamu professeur docteur Dan Kuba Takana mwana ya Kalamu ya solo Kalamu ekotela na makila azana ba idéologie ebele pona bino bana ya Kalamu bozwa misala Bosimbake azana capacité ya co-créer 32 000 emplois pour Nabino. Professeur Dan Kuba Takana, numéro 193, candidat député provincial ya commune ya Kalamu. Ba innovation ebele azala pona bozala na bongo na bamisala ebele. Trans Kalamu eza société ya transport pona commune ya Kalamu. Professeur Dan Kuba Takana numéro 193 alobi commune oyo eza na pouvoir ya ko créer ba société lokola Kalamu carrière na rivière Kalamu pona ko bimisa bazelo oyo ezalaka wana Kalamu sécurité pona ko engager bana ya commune ya Kalamu basala bongo sécurité ya malamu ba ko créer lisusu ba parking pe ba marché ya ekozala ebele awa na commune ya Kalamu école de métier pona ko former ba mécanicien ba tôlier ba charpentier maçon chauffeur tala misala oyo ekoki kozala créer awa na commune ya Kalamu soki bosali choix moko utile bo voter bongo numéro 193 professeur Dan Kuba Takana boyoki bana ya commune ya Kalamu ya bino yeyo numéro 193. Candidate numéro 675 pour Nabana Funa P numéro 122 pour na commune ya Kalamu Mama Dipo et Sabe Claude Asali ba restaurant de cœur pour na population balia kakitoko na Funa héritier mapidemi igantingi.
Candidate député national numéro 675 pour la circonscription électorale Yafuna P numéro 122 pour la provinciale na commune ya Kalamu Mamadi po Esabe Claude mu pepe ya sika aye na makambo ya sika bana nyonso ya Funa pe ya Kalamu bazali komona yango bo simba ke mokolo ya vendredi 24 novembre 2023 alakisi makambo ya sika na République démocratique du Congo mama oyo aye ko combattre nzala a créé ba restaurant de cœur ezali bongo moko na marché Jakarta pe moko na Masimanimba epai wapi population ya Funa bako kende kolia ofele bakenda ki liboso ko somba bakiti ba congélateur pe biloko ya ndenge na ndenge pona ko kotisa na kati ya ba restaurant oyo afin que population azwa ka eloko ya kolia ndenge kaka balobaka libumu ya nzala ezala kabongo na matoite Congo Innovation Sociale nde ezali bongo initiative na ye oyo ya développement azali kosala tango nyonso na cadre ya ONG na ye bosimba ke awa bakomaki na Jakarta batiki biloko nyonso bakomi pe na Masimanimba batiki biloko nyonso population ya Funa asepeli ndenge moko mama Dipo Esabe Claude alobi ende kopangusa ya miso ba mama na Funa ba mama bazonga nesengo bana wana bazonga bato eloko yo restaurant de cœur na salaki yango na mpona bango mais lelo na ko comprendre que ezalaki ka bango te ba mama batata pe bazalaki na nzala donc mutu nyonso akomi kolia simba ke population pe na ngambu na ye bazangaki te kotalisa esengo na bango mpona makambo ya sika naza na esengo makasi. Donc banda makambo ko voter banda na Congo yo na ona mona makambo boyete o mama Claude Dipo asali na ona mona te mbala liboso na ba histoire ya ba vote oyo muta kanisa libumu a peuple tenir par ailleurs 122 pour la provinciale na commune ya Kalamu pe 675 pour la circonscription électorale ya Funa ezali bongo mama Dipo Esabe Claude oyo aye na mopepe ya sika bana Funa pe ya Kalamu yewana. Maître Magloire Kassongo, candidat numéro 589 pour la circonscription électorale Yafuna Yende, choix kitoko pour le développement Yafuna. Et longue des Yabiso, 589 Maître Magloire Kassongo Wankenda. Banafuna to vote yo to poni yo to lingyo papa Magloire. Na bilenge biso to poni yo to vote yo to lingyo papa Magloire. Papa mama bango ba vote yo ba poni yo molobeli na biso na kati ya Funa. Papa Magloire to poni yo 589 Banafuna Kassongo Wankenda Magloire. Banafuna to poni yo notre choix Maître Magloire Kassongo Wankenda molobeli Banafuna. Biso Banafuna to poni. La confiance du chef de l'État Papa Didier Boudimbu Yonde ya biso. Bongo biso nyonso to poni yo unela na yo papa social papa ya bana maboko pembe. Banafuna to tambola elongo na Magloire. Papa mama biso to poni 589 Kassongo Wankenda Magloire. Banafuna notre candidat est là. 706 pour Nabana Lukumba Cédric Modianto Moukwantombolo Fatu Béton numéro 20 candidat du peuple Mohamed Wakaninga Biso Nyonso Nasima Fatu Béton Nasima Naye 589 on t'aime à Pembe Likambo na motote Papa Magloire Kassongo Wankenda. Donc ça y est chance. Il est notre candidat Maître Magloire Kassongo Wankenda. Choya Banafuna. Funa mobimbe poni Kassongo 589 Kassongo Wankenda Magloire. Banafuna vote utile. Mobimbe poni Kassongo Wankenda Magloire. Mohamed Wakaninda Fatu Béton le numéro 20 candidat du peuple. 589 dans la Funa est commis. Allez dans la Funa est commis. Bana AVC. Autre vision du Congo.
biso tala base courant esili ayaya molobeli ya funa monani ay magloire kasonga wakenda yende molobeli ya funa epele numéro 5 8 9 kasongo wakenda magloire ekomi ayayaya aletana funa ekomi awa Didier Boudimbu Wagangi Nana AVC Bagangyo Debus 589 Kasongo Wakenda Magloire Makala Bubu Selembao Ngiri Bandano Kasabubu Kalamu Bisonyoso Nasima Maître Magloire Kasongo Wakenda Vote utile Papa Magloire Numéro Zase Moko Funa 589 hey! Fati Beto Gangi Numéro 20 Papa Social Aye Papa Boboto Voteye 5 8 9 589 Kasongo Wankenda Magloire Molobeli Afuna baponi na bango candidat numéro 21 na provincial ezali bongo Mutombo Kabamba Noël oyo bazali kobenga ye bongo maboko pete Zombo oba Peuple congolais, tout faut te prendre les lots, te mettre total à lobby. Donc on l'a mis sur Koya, Azui, Bafoua, attends d'ici pour Chakimi. Ça me pas la kate, y'a qui sont députés, mon ponami et Abimi. Noël Mutombo Kabamba, nous finissons comme ma tête Mobimba. Azana Fondation, Foma Kesungi, Jeunesse Mobimba. Hey, Bisoto Boniye, yeah, Moutako Fote Zaye, yeah, Bisoto Boniye, yeah, Moutako Bimezaye, Zoua, ma boko pete. Ma boko pete, yeah, ma boko pete, yeah, ma boko pete, ma boko pete. On a katina bisoto poni nanye, yemo popo nae. On a katina bisoto poni nanye, yemo popo nae. Kana poni nanye, ya no wale, ya no wale, ya no wale. Numéro 21. Député, papa député. Député, il n'est papa député. Député, il n'est papa député. Député, il n'est papa député. Papo ya asunga atalate. Papo ya akaba atalate. Allez papo ya asunga atalate. Allez papo ya akaba atalate. Soki otali Adele, otali Aksene, otali Mutombo, bilongi na bango ya famille. Soki otali Mutombo, otali Fati, otali Eloye, bilongi na bango ya famille. Iolela mama iolela mama iolela mama bilongi na bango ya famille. Maboko pete, maboko pete. Yeah. Mama Lina Shaïda, Salon Beauty Earth, toujours au bas, yeah. Son Excellence et l'honorable, messieurs les députés, Noël Mutombo Kabamba, candidat provincial numéro 21, Namatete, tout voté massivement. Yes, yes. Protiva pesa potopoto ya qualité qui peut acheter za mukolo to mona bilo so bosengel komela yango Stéphane Skandi. Ah merci. Ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Bouzala Kwarme, Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na kodona Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah c'est kulia ya bangu
Protivat babandi badanse na bango ya babebe pro tala bari yango tata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivat poto kitoko pona babebe pro tozala communiqué écologique moko awa bolanda lecture nango famille Luketa bazana mawa koyebisa na bandeko pe bayeba na bango nyonso liwa ya mwana bango ya mwasi mama pe koko pe tata mwasi na bango madame Chinguta Luketa Nicole ye akufaki bongo mokolo ya le 15 novembre 2023 na hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limité. Programme ya matanga ezali boyi mokolo ya vendredi 24 novembre 2023 veillée mortuaire ekosalema na salle Elisao numéro 333 na 10e rue industrielle na commune ya Limité. Boye mokolo ya samedi 25 novembre 2023 levée ya corps ekosalema na hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limité. Na nsima ya recueillement na ngonga ya 10h pe messe oyo ekosalema na paroisse Saint-Augustin ya commune ya Lemba à partir ya ngonga ya 12h nde bokundami ekosalema na nécropole de l'éternité oyo ezwami na Kimpoko. Bosimbake en attendant matanga ezali kosalema na avenue Victoire A20 na commune ya Kalamu. Référence maison communale ya Kalamu Topé district ya Funa. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Chinguta Luketa Nicole. bozalaki ebele mpona kolanda journal ya pepe mpona peuple soki bosepelaki nango bopesa merci mingi na wilingela oyo akumbelaki édition peuple azalaki assisté epai ya Rit Kindu journal ezalaki monté epai ya Francis Konza Lokoka supervisé epai ya Héritier Mapine Mbandeko. Botikala malamu, au revoir. CAA ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon. CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima lelo sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.